mayele Nzambe yokelaka biso bato ndenge moko Maina makila makota mbolaka na nzoto Kasi eloko ezali kotia vikeseni Ezali kaka ne mayele Tata yokela boinga mamo Tata yasola toyo kwani Kombo ya masoyo Ezali ndenga hiboido Tata kimaku yolo binini Yenge bandeko balandi nyonso balandaka emission bokoko bayindo ya bino ndeko Kongwalenga mwana fumu Kimbangu. Ya solo bandeko tokutani lisusu ndenge tomesana kosola masolo na biso boyebeke moto moko te na mokili azangi bokoko. Biso banso bandeko ezala balanga nzembo ba president ezala ba pasteur bandeko bango banso bawute kati na bokoko. Moto azangi bokoko bandeko zali ndenge balobaka peuple perdi ya solo bandeko emission bokoko bayindo oyo ya bino ndeko Kongwalenga tokosola lelo makambo ebele kasi ya solo bandeko naye kokutana lisusu na un grand messager oyo tokosola na ye mokolo ya lelo na kombo ya Nkoi Shako kasi ya solo bandeko ngala kopesa ye mbota azali mosika na mboka Congo na mboka bakoko ya solo bandeko vraiment tuka boza na bokebi ya kolanda biso na masolo tokosola mokolo ya lelo mbote na ndeko na biso Nkoi Shako mbote yenge matondo yengi zola epai ya ndeko na ngai le grand journaliste Kongwalenga tondo matondo mingi ndeko Nkoi Shako toyambi yo yambo ete tobanda pena masolo ya mozindo masolo na biso tobengeli yo mokolo ya lelo tolingi na toyeba pona nini babengi yo na kombo ya Nkoi Shako Nkoi Shako Nkoi ezali ko representer eloko moko oyo biso toyebeki ezali nyama moko ya monene ya makasi na mboka na biso alo mekana ko signifie biso kombo wana Nkoi Shako pona nini Nkoi Shako Ishako elakisi na kitefela nazali pasa na ampia nde batongo balobaka na nzuzi kombo ya Nkoi ezali poste non na ngai parce que naza na kati ya famille royale atake chef coutumier nde babenga kombo ya Shako Nkoi wana nde kombo na ngai Nkoi eza kolakisa nyama ya mayele nyama ya bwanya pe ezali korepresente armoirie ya mboka na biso République démocratique du Congo nde bapesinga kombo ya Shako Nkoi matondo matondo mingi ya solo mabanzi bandeko balandi nyonso balandi na bokebi kasi ya solo papa na biso Nkoi Shako ya mboti tokota na masolo na biso pena mozindo tolingi toyeba na Congo ozali nani ozali ko representer nini parce que toyebeke bakoko bokoko bato bakomi ebele bato ya Vuvwa bayali bato ya Nemwanda Ntsemi bayali bato ya Mangongele alo poto yeba Nkoi Shako ye azali na tendance ya mouvement nini matondo mingi da journaliste Kongwalenga ngai nazali ya ba messager nazali administrateur chargé de province kati ya etandi ya Batara na siège social na biso ya ba messager na quartier Mangongele avenue Mangongele pe numéro 1 na siège social na biso ya Batara wapi kuna nazali administrateur chargé de province matondo mingi mbuta Nkoi Shako mbuta Nkoi Shako motuna moko yali oyo tolinga totuna yo lelo tomoni bato oyo tobengi bato ya bokoko bokokise nyonso toyoki bazali kosangana na Congo bozali kosala mouvement moko babengi na AGSAC wana bato ebele awa na poto bato baza kolobela bokoko bazali koyeba yango te yango tolingi omekana kokundolula biso vraiment totikelo mwa ngonga omeka koyebisa biso AGSAC eza nini bosali yango mpona nini banani basali yango president yango ezali nani
balenga ajesaki ezali lisanga oyo eye kosangisa mangomba nyonso elobelaka nzambe ya bakoko na biso na nzela ya mvuluzi kimbangu. Ajesaki eye na bilaka mpona profesi oyo mvuluzi kimbangu alobaki depuis 1951 wapi na Lubumbashi ete ngai nake kopema na banzete na bazamba na bisobe na bangomba na mitu ya bamai na kozonga na etene ya minei oyo bakopekaka na lopoto ya français na 4e génération na bilenge na lisusu koma na ngai kimbangu nde koyeba ete ngai kimbangu nazongi lisusu. Alors ngai kimbangu nakokabwana na biteni ebele na 23 000 parti oyo ngai nakozonga lisusu na nguya ya nzambe ya bakoko na ngai mpona kolakisa moto moyindo ayeba akoka kozwa kimpwanza to indépendance na lokota ya français. Nde lelo toye komona mpe ajesaki eye kobima. Ajesaki elakisi association des groupes spirituels autochtones du Congo nde ezali koloba ajesaki lisanga oyo esangisi masanga nyonso balobelaka nzambe ya bakoko na biso na nzela ya mvuluzi kimbangu awa na kati na mboka na biso Congo mpe Afrique. Alors na kati ya ajesaki soki profesi ya mvuluzi kimbangu ezongi na 4e génération mpona kosala ajesaki lokola ye moko mvuluzi kimbangu alobaki ete bilenge bakosonga mpe bakozongisa kintwadi ya bangunza ya bakoko na biso oyo ekozala représentatif na kati ya Afrika mpe Congo oyo ekolakisa bonene na ngai. Nde lelo toye komona lisusu son excellence monsieur président de la République chef de l'État na kombo ya Félix Tshilombo moko ya Ntombolo aye kobimisa date moko ya le 6 avril ezala journée chômée et payée comme journée ya ye moko journée ya combat ya mvuluzi kimbangu. Alors ntango tomoni abimisi date wana mpe apesango journée chômée et payée nde tomoni eke bilaka nyonso oyo mvuluzi kimbangu alobaki depuis 1951 na Lubumbashi ekokisami nde nguya ya nzambe ya bakoko na biso etindi biso lisusu toya kosala kintwadi kosangisa mangomba nyonso oyo elobelaka nzambe ya bakoko mpona kosepela mpe mpona kotombola lokumu ya mvuluzi kimbangu na ndenge mpe mvuluzi kimbangu abundaki mpona poso moyindo azwa indépendance. Nde lelo biso mpe lisusu toye na kati ya ajesaki mpona kosangisa mangomba nyonso oyo ezolobela nzambe ya bakoko na biso. Na yango a partir ya wana nde epesi biso lisusu nguya makasi ete na bino na foto na biso awa tosimba ajesaki makasi tobengi yango ajesaki kintwadi. Kintwadi oyo ye moko mvuluzi kimbangu alakaki. Nde lelo toye lisusu na kati ya lisanga ya ajesaki. Na kati ya ajesaki nazali premier vice-président chargé na organisation marketing presse communication et média wana nde barole oyo ngai naza kojouer na kati ya ajesaki. Kasi président na biso ya ajesaki azali kombo na ye ezali Ononkoko Shomba. Ononkoko Shomba ye moto azali président ya ajesaki oyo mpe azali na lisanga ya LK no liloba ya kimbangu na kimia na katikati toujours ya bulandisami ya mvuluzi kimbangu matondo mingi ya solo papa na biso nkoi shako motuna moko ezali ya moke mbuta lelo lobi ke boye kosangisa ba mangomba nyonso ezali kolobela mfumu kimbangu toyebi ke na Congo lingomba ya munene ezali église kimbangiste. Alors église kimbangiste ezali deja na kombo ya kimbangu. Alors bino sikoyo boye est-ce que ti bosangani wana bo associé pe église kimbangiste? Matondo mingi ndeko na ngai Jules Grand journaliste Pongo Alenga église kimbangiste baza ba noir neti biso neti yo neti poso moindo kasi lelo soki peuple congolais aza kose retrouver lisusu te ezali mpona église kimbangiste babomba nguya monene ya poso moindo babomba yango nde bazwaka kimbangu na 1968 oyo bakende kosala église kimbangiste nde bakomango église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Nzoka nde Kimbangu ayaki kolobela Yesu te, Kimbangu pa lobelaka Yesu te. So tenso kota na ba parametre Yesu aza prophète. Kimbangu azali oyo toza kobenga azali mvuluzi mobikisi. C'est que prophète na mobikisi baza eloko moko te. Mobikisi aza toujours likolo ya prophète. Lokola kimbangiste pe mango bayaki kobuma biso
pour la biso ba mani caché to ba secret de secret ya mvuluzi kimbangu nde lelo esali ke peuple congolais peuple africain azala toujours na kati ya déroulement apanzana ami se retrouver lisusu te kasi na nzela ya mvuluzi kimbangu alobaki ete bilenge bakoya kobimisa likambo oyo na mpwasa ata ye moko papa diangenda oyo asalaka kintu adi na 1991 ezalaki le 1er décembre alobaki ete na kati église kimbangiste bana bilaka baza te bana bilaka baza nano libanda baza komela makaya baza komela masanga mokolo bokomona bango balati barafia baye awa yeba ete bilaka ya poso moindo ekokisami matondo mingi ya solo mbuta antuka tosepeli makasi na bandi bandeko balandi nyonso tu émission bokoko bayindo de retour nde tolobaki na bino ke tokobanda koyamba sikoyo bamessager ndenge kongo alenga bandaki komonisa bino bokoko ndenge ezalaka biso tozalaka na posa koyeba baverité oyo ezali koleka mbuta antuka tosepeli mingi vraiment mutuna mosusu ezali sikoyo age sak oyo bosali sorti nango eske bosi bobima avec ye moko président Onokoko Tsomba bosi bosali sorti nango to mululu nini boza kobongisa pote ya solo bosangisa bayebanso bazali kolobela bokoko kati na mabele ya Congo. Matendo mingi ndikola ngai journaliste Congo Alenga TV toza na milulu minene oyo tozali kobongisa agesaki nani esali première sortie officialité soki nzambe ya bakoko apesi biso nguya agesaki eza na milulu minene na kati ya Congo na kati ya Kinshasa eza ya koningana agesaki ezosala première sortie officielle na date ya le 21 juin na stade municipal ya Pascal wapi oyo agesaki ezali kobima comme première sortie officielle mpona kolakisa na kati ya mokili mobimba ete bayindo nyonso balobelaka kimbangu na nzela ya nzambe ya bakoko basangani bakoyi bomoko basali kintu adi mpona kotombola toujours lokumu ya poso moyindo oyo kimbangiste abombaki uta kala nde na yango toza kobongisa milulu na kati ya milulu wana toza deja na kati ya sensibilisation ya regroupement ya mangoba oyo elobelaka nzambe mpungu na nzela ya mvuluzi kimbangu deja toza deja na 38 mangomba oyo deja toza nango soki nzambe asungi lendi tozokende lisusu matadi mpo tokutana na bandeko nyonso baza kuna mutu moko akoka kotikala te na kati ya agesake kintu adi oyo eye lisusu na bilaka ya mvuluzi kimbangu alakaka ete ilenge bakoya bakosangana bakobimisa kimbangu moko na bosolo na bunzambe ya bakoko na bango nde toza na sortie officielle milulu ya minene na kati ya Kinshasa babanderole telemi presque Kinshasa mobimba batelevizio baradio ezali kolobela na date ya le 21 juin oyo tokosala grand manifestation ya agesaki mpona korepresente kimbangu mpe kotombola kimbangu lokola chef de l'état Antoine Tshisekedi Tshilombo moko ya ntombolo lokola tomboli yango na biso mpe toza na fête de fête oyo tobingi fête de fête na stade municipal na date ya le 21 mpona kosepela honorifique ya mvuluzi kimbangu mpe komisa mvuluzi kimbangu na mpwasa mokili mba eyeba kiye mvuluzi kimbangu mobikisi na biso bayindu matondo mingi ya solo mbuta nkoi shako me mbuta le mululu boza kobongisa toyebi ke bato oyo bayebeli sango mpe kolobela bokoko lokola mbuta nkusu papa atoli église oyo toyebi ke église de noir bundu dia Congo est-ce que bato wana bosi boasocie bango to bokutanaki mpe na baresponsable na bango bachef spirituel na bango ndeko vraiment sensibilisation ezoleka tokutani na bango nyonso topesi bango message parce que message oyo ezali elaka kimbangu alobaki ete moto oyo akoboya kosangana na kati ya kintu adi seke asalaki eloko na ye asalaki eloko ya kobikisa bayindu te mais na milieu tozoyebisa yo bango nyonso baza deja regroupe na kati ya agesake mpo na kotombola kimvuluzi kimbangu elongo na nzambe ya bakoko na biso mpe kolongola mboka na biso Congo na kati ya pasi vraiment toza deja na papa toli toza deja na oyo toza kobenga vuvwamu toza presque biso nyonso oyo toyebeleka nzambe ya bakoko tozokende mpe lendi na matadi tomona mpe nkulutu na biso mbuta mwana nsembi
oyo mpe akoya na bunduli ya Congo na BDDK na kati ya Gesake po biso nyonso tozala eloko moko parce que toza deja eloko moko tolingi lisusu badivision lisusu te biso totombola Mvuluzi Kimbangu elongo na mboka na biso Matondo. ingeta atuka Matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso tokokende musika te bolimbisi ezali mbala ya liboso te toyamba mbuta nkoi shako oyo ezali kaka message aye kopesa mokolo ya lelo kasi ya solo bandeko boyebaka yango emission bokoko ya bayindo osili kozonga tokozongela baemission ndenge tomesala kozongela vraiment atuka Matondo mingi mbuta nkoi shako kasi po tokende kosukisa mbuta nkoi shako lelo bato baza kolanda yo na kati ya emission bokoko bayindo en direct ya Congo Lenga TV balingi bayeba Mfumu Kimbangu lelo bato ebele bazali koloba kombo na ye mingi pe baza koloba yango baza kokompare ye na Yesu na kati ya Congo tozali komona ke bato ebele yo moko lobi ke ya solo aza motindami ya Yesu te me kasi ya solo lelo bato lelo ntango bakomona ke ya solo bino bozosala sensibilisation bato mingi bazali kobenga bokoko bazali kobenga o kindoki alo message ya Mfumu Kimbangu pona bayindo bato baza kolanda yo eloko ni bakoki koretenir oyo Mfumu Kimbangu mpenza alobaka na biso bayindo. Kimbangu alobaka na poso moyindo depuis 1921 le 18 mars oye alobaka na katikati ya mokili mayete biso bato mwindu totika kolanda mangomba ya bapaya kiti ya mangomba ya bapaya to ya bamissionnaire na kati ya Congo pe Afrique eyaki mpona kosala biso badivision kobungisa biso oyo ezali culture na biso kobungisa biso oyo ezali nature na biso kobungisa biso oyo ezali libonza nzambi mpungu onyashongo mbali ya nzakomba mungu baba aba nyamolo mbombi wanda seki kombo ya nzambe yebanaki na kati ya 50 tribu pe na kati ya 350 dialecte alors donc oyo nzambe apesa mboka na biso Congo bozwi oyo nzambe apesa mboka na biso Congo nde esalaki ete badongolo miso toza kobenga bamissionnaire baya koetufe bokoko na biso bamemela biso modernisation lelo epomi mboka na biso na makambo oyo biso lelo tozali komona nzoka nde Mvuluzi Kimbangu alobaki yango banda kala depuis 1921 ete moto moyindo tika mangomba ya bapaya zongela bokoko na bino nde bokoyeba kosauve mboka na bino na kati ya badanger bokoyeba kobikisa mboka na bino na kati ya pasi mais soki kolandi mangomba ya bapaya ekopesa pasi na kati na mboka na biso kufa maladi nzala minyoko ekoya ebele na nzela ya Yesu Kristo baye batiaki tembe lelo tomoni makambo nyonso Mvuluzi Kimbangu alobaki yango ekokisami soki bato bakolobaka ete bokoko eza kinduki vraiment tokoregrete makasi oyo balobi mon peuple perdu par manque de connaissance kozanga koyeba eza liwa ya ndambu parce que ezala Yesu alobaki na kati ya mokanda ya bango ya Bible abi je suis venu uniquement pour la prospérité de David ayei koyebisa bango ete ngai nayaki kaka kozongisa bokoko ya David kasi nayaki kozongisa bokoko ya bato mosusu te mais lelo bapaster basango bameshelabe bakomi kointerprete bokoko na biso na forme ya kinduki. Mais ce que moi je regrette, pasteur na pasteur ezala aza komi benga na kombo ya authenticité na ye. Okoyoka kobenga kombo na nga pasteur Jérémie. Metala dia kobimisa kombo ya bakoko na ye. Matenga lisusu bakoko kindoki. En tout cas, kombo Lenga TV, c'est pas c'est l'ignorance. L'ignorance, il faut faire kubebisa kulebungisa kinduki eza baakte ya kubebisa sa koboma kodetruire nde moto aza na misala wana bakobengaka ye ndoki lelo mpe tokobenga bamindele bandoki effectivement parce que bango nde bato baye kobebisa balakisi biso ke ndumba mibali na mibali bakomi kobalana babengi bango batete basi na basi bazobenga bango balesibienne tomoni na Amerike Matondo mingi ya solo bandeko tozali toujours na mbuta nkoi. Allo mbuta. Allo koba tozali koyoka yo. Kimaki kasi me tozali en direct.
ya mabe na nature mwasi mobali nde abalaka mwasi mais jamais mibali na mibali bakoki kobalana basi na basi babalana. Tout d'abord déjà eza déjà pour détruire loi de la nature kotabisa mibeko ya kokila ntina uti koloba ete botala na Amérique tomoni batindi biso na bareseau sociaux bazalaki kobatisa libala ya mibali na mibali lokola etikake église mobimbeliziki na bato bakufi na kati nyonso wana babandi kofuta bapokasi na bango seke mindele nde baza bandoki mpo basali minduki basali bachar de combat baye kodétruire baboma détruire me mvuluzi kimbangu ayaki kosignale biso atake limonisi na biso moi na biso ayaki kosunya koloba na biso bayindo ete otika kolanda nzambe ya bapaya soki tokote na kati ya décalage ya nzambe ya bapaya nsima lobi bokobebisa génération ya génération mais soki tozongeli bonzambe ya bakoko na bino nde kongo ekozala beni matondo matondo mingi ya solo kongo ekozala beni soki lelo bandeko tozongeli bokoko na biso bandeko mingi ndenge tolobaki na ebandeli bandeko ezala Faci Beton aza kati na bokoko ezala paster ndenge azali wana atolobi kombo na yo Maurice kasi ya solo bandeko kombo ya mboka ndenge mundele abengaka biso awa na poto ndenge toyaka awa soko ye akobenga yo na kombo na yo ya mboka mpona kolakisaka ya solo aza kolakisa identité na yo matondo mingi mbuta nkoi shako mbuta message ya suka po pesa lelo bakombatant bazali awa surtout bavuluzi oyo bazali awa bato bazali kolobela bokoko awa na mikili ya poto alors message nini okotindela bango mpo bayebaki ya solo agesaki se bimi alors message nini okotindela bango matondo mingi message oyo nakotindelela bandeko na nga nyonso baza na mamboka ya bapaya oyo balobelaka nzela ya mvuluzi kimbangu parceke eza likambo ya moto mingi karbasi noire neti ngai yebaki likambo oyo oza konsene na kati nasengi nano na yo moko kongo alinga tv ozala mpe président ya gesat mpona na mikili ya poto orassemble mpe baninga nyo rassemblement awa na kati ya Kinshasa yo mpo rassemble baninga nyonso bosala mpe agesaki ele Europe na kote bino bozali tozala na bino toujours na kati ya connexion eloko bazosenga na bandeko na ngo baza na mikili ya poto vraiment agesaki eza bilaka ya mvuluzi kimbangu eza na mabongisi ya minene manifestation ya minene bino moko boyebi ete na kati ya lisanga na biso tosengaka mabonza te ofrandi te eloko moko te donc na bapropre force na biso tosalaka agriculture bilanga nde tozwaka mwa ndenge ya kolia nde tozwaka mwa ndenge mpe ya komibongisa mwa milulu nyonso toza koyoka ya minene toza kobongisa na kati ya Kinshasa toza na partenaire moko afinanse biso te kasi kaka na mwa mabongisi na biso moki ya moke mike oyo tozosalake tobongisa likambo wana kasi tosengi na bino bato boza kuna na nzela ya nzambe ya bakoko na biso na nzela ya mama Kimpavita na nzela ya koko machwa na nzela ya bambangi nyonso ete bosoutenir biso na manifestation oyo ekoleka na date ya le 21 juin na kati ya stade municipal na biso ya Masina vraiment soki bosoutenir biso même ata na babanderole bosoutenir biso même na mwa financement oyo tokoki koluwe bainstrument tosala encadre tosala organisation moko ya malamu tokotindela bino baimage bino mpe kuna bosangana mpe deja bosepela na meme date biso tokosepela awa bino mpe kuna bosepela parce que eza bilaka ya mvuluzi kimbangu oyo ye alakaki na kati na mokili na biso ete bilenge bakoya kozongisa kombo na nga boyeba ete kongo elongwe na pasi me mvuluzi kimbangu alobaki ete mokolo bakonzi ya mboka bakorekonetre ngai kimbangu nde kongo ekolongwa na pasi lelo tomoni Félix Tshisekedi moko antobolo lelo ekorekonetre mvuluzi kimbangu ya kopesa ye jour moko ezala journée chômée et payée chaque le 6 avril na kati ya kongo etikali journée moko chômée et payée na nzela ya komba ya mvuluzi kimbangu nde epesi biso esengo makasi parce que toza mosika soki bomonaki awa ndenge tozosepela mbele bino moko monike te kuna Kinshasa kongo eza ya koyinda vraiment eloko nazosenga mwa makasi epa na bino badiaspora bokoka kosoutenir biso
biso tozwaka mabuza te dimi te lokola nalobaki mwa loboko na loboko bino bokotindela biso nde kosalaka likambo oyo eya kitoko mokili mona parce que toinvite président de la république toinvite premier ministre toinvite président ya parlement toinvite gouverneur de la ville toinvite président ya sénat toinvite presque mwa bato mwa ebele mwa bakonzi ebele oyo bakoya na kati ya manifestation wana baya kotala lolenge nini bakoko baza kosepela na date oyo président de la république na kombo ya Félix Tshisekedi mokwa ntombolo apesi journée moko chôme epeye na nzela Moïse Kimbangu nde esali ete bato nyonso bazolobela nzambe ya bakoko na biso na nzela Moïse Kimbangu baza na bisengo ya kosepela milulu ya minene na kati na mboka na biso Kongo nde tozosenga kaka lisungi euta na maboko na bino po bomona valeur ya likambo wana epesa bino mpe ampere na nzela ya keno na kati ya Kinshasa tosi tosangani awa na miniti oyo toza lisusu te ke oyo biso bato ya papa Nkusu oyo biso bato ya papa Toli oyo biso bamessager te awa biso nyonso tozosali ajesake kintwadi matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso bolandaka emission bokoko bayindo tokomi na suka masolo na biso ndenge tolobaki oyo ezali mbala ya liboso te toyambi mbuta na biso Nkoyi Shako pamba te grand messager aya kopesa biso milulu oyo ezali kobongama na ye moko président de la république Fachi Beton mukwa tombolo ndenge aponaki date oyo ya le 6 avril bandeko komi férié pona biso bana Congo tosengaka date wana banda kala kasi ba président nyonso baleka bandeko uta na Mobutu uta na Kasavubu moto atikala kotia yango azali te kasi ya solo président Félix Fachi Beton ye nde aye kokokisa bilaka ya makambo nyonso tu yango totombelaka ye mpenza ya solo nzambe ya bakoko azala na ye pamba te ye atie dati oyo yango biso nyonso tu tozali kosenga merci mingi na président de la république et surtout vraiment na bamessager nyonso tu oyo boyoki message oyo mbuta na biso Nkoyi Shako auti kobwaka mbela bandeko ezali kosenga biso banso toleka na kososola pe toyeba eloko nini tokoki kosala mpona ajesak parce que biso nyonso toza na posa baye nyonso tu balobelaka bokoko tosangana ezala église kimbangiste bandeko bango nyonso tu toya tosangana soki tosangani tokoma eloko moko tala eloko oyo tokokoma mpe na lingomba oyo ya biso moko tokolobela Mfumu Kimbangu na biso ye moko mobikisi na biso nzambe na biso tala esika Congo bato nyonso tu bakoya na kati ya Congo bandeko tala mapamboli ndenge kokitsama na mboka na biso Congo lokola tozali ya kopanza na bandeko moye mapamboli ezali te kasi ya solo bilaka ekokisamaka yango bandeko vraiment ajesak oyo naza kobwakela yango mpena mapamboli ebele bankulu baleka na kopambola bino esika bozali kuna na Congo surtout na ye moko président Onokoko Ntsomba oyo akosangisa bino kuna esika bozali nayebi ke ye mpe tokoluka mikolo tokolinga toyamba ye po ye mpe toyoka ye mpe ndenge akoloba initiative oyo azoki yango ide eutaki wapi tokotuna ye merci mingi en tout cas mbuta Nkoyi Shako nayebi te soki na liloba ya koloba ya suka topeso maloba liloba ya nzambe kombo ya seko na bino nyonso koza kuna na mikili ya bapaya nzambe ya bakoko na biso ayeba kobatela bino mpe kosunga bino mpe kopesa bino lisusu kopikiliki na kati ya babwanya oyo bino boza na yango na kati ya poto biso na bino tozala toujours kaka eloko moko napesi mbote makasi epai ya président national ya ajesaki na kombo ya Ononkoko Shomba napesi lisusu mbote epai ya barepresentant legali nyonso père spirituel oyo deja baza na kati ya jesake vraiment napesi bino mbote ebele na ndenge lelo bokokisi elaka ya Moïse Kimbangu ete mangoba nyonso elobelaka Kimbangu esengeli esangana ezangisi matondo epai na bino mpe napesi lisusu epai ya papa na biso ya Frapafe na kombo ya Mitinyume ebele lisusu ya bandeko napesi epai ya Tata Kongo ebele ya bayenge
Katoto yenge muzulu na pesi lisusu wapi tozomona na ebimeli ya moi tosaba tosayo na pesi ebimeli ya bambote na pesi lisusu na bamessager iloba ya nzambe pomo ya seko ya bapoko ekotikala seko bayeba boyi bakoko bakobetama na fimbu ya kekele ebela bambote vraimen na peti kokumboyo na représentant légal ya bana bilaka ebele ya bambote vraiment na pesi lisusu ngai moko lisusu ebele ya bambote na bosani te kopesa lisusu mama kongo na ngai na kombo ya mbula mbopupola vraiment ebele ya bambote na kinkole vraiment na pesi ebele ya bambote pe na pesi lisusu na nelinyo kanga ebele ya bambote na pesi presque na libota mobima ya baindo ebele ya bayenge eloko tozosenga kaka mwa lisungi oyo kosala ke mululu wana pena eleka na ndenge ya iyo ingeta matondo yo nde moto koencadre baninga nyonso parce que ezali bilaka mbuzi kipanga lubaki elongo na libota no mobimba na pesi bino ebele ya bayenge matondo mingi yenge vraiment matondo na pesi pe mbote na mbuta Nabi Lukombo na nzila Congo kuna na mboka Londres en tout cas yenge na yo mbuta mayenge mbote mingi merci mingi na mbuta Jackson Bila vraiment en tout cas yenge na yo yenge na bambuta nyonso tu yenge na babokokise nyonso tu oyo tokolobelaka likambo tali bokoko merci mingi ya solo mbuta na biso nkoi shako vraiment nzambe ya bakoko azala na yo Fumukimbangu azala na contrôle na yo ndenge tosolaki masolo lelo toyebeke molimo santo tobengi ya nzambe na biso ya bakoko na nzela Fumukimbangu azalaki na biso. Bon, partagez émission, toujours qu'on partage yango. Abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV. Émission Boko Kabayindo Zali Abino. Tokosola toujours Makambotali Mboka. En tout cas, Likambotali Boko Konabiso Tokotika Yangote. Soki Totiki Yango Bandeko. Tozangi Boko Pe Tozangi Mabele a Congo. Kimi Anzambe Zala Kati na Bino. Ezaki Abino Ndeko Congo Alenga. Mwana Fumukimbangu. Tokutani Bongo Balasima. Ingeta. Biso bayebaki Nzambe biso lisolo ponya boyoka lisolo na kombe boyoka lisolo mokili mobimba boyoka lisolo ponya abana mboka ya Kongo ponya se na mboka ya Kongo mvuluzi moko Kimbangu ateta kingu ya baindo balingaki se babumai se na kombe ya naye se na iende zamba makoko iende zamba Kimbangu iende zamba Matondo tokutane bongo mbalasima matondo mingi ingeta matondo Zambe yokelaka biso bato ndenge moko Maina bakila makota mbolaka na nzoto Kasi eloko ezali koti ya vikeseni Ezali kaka ne mayele Kata yokela boinga mamo Kata yasola tondo kwani Kombo ya masolo Ezali ndenga ibo ido Kata Kimbangu yolo